ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Kolo yobenga kingai pona suka na nzela te nakoma kino na suka ya mobembo nanga bongo yolaka kingai ete yokotika ngai te ete yokozala nanga kino nzela nanga Kolo apambola yo ndeko na ngai oyo ozwi libaku ya kolanda biso na ABC1. Tolobaka ABC1, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Tozokoba na matea na biso ya mwa ya jie nkola sali biso ngolu ya koyeba na kedi bonheur. Toute ko fungola pe tolobelaki na tina na Efrata. Tozo continuer Efrata lelo. Meto kende nanu na Bible na mokanda na Jean chapitre nango 5. Totanga nanu muke. Bible obi na biso boye. Na bandi na verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau. Yoka ne balobi. Yoka balobi sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Babandi, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait agité, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Kanga, depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Wouh! Ma Bible me dit ceci. Le malade lui répondit, Signora, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il y prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Bien-aimé, tozolobela Efrata, qui veut dire efungwama. La nyangwa boya afungwama na vie. Balobi sima ya nteke nde Bible lobi sima makambo Yesu autaki na fête. Ayaki kutu fête moko na Jérusalem. Mais balobi près ya porte à Jérusalem. Se souvenir dans le livre de Néhémie. Près des portes à Jérusalem, babi ezaki na piscine moko wana, babengi yango na hébreu Bethesda. Bethesda qui veut dire maison de miséricorde. Alors, na kati na ndaku ya miséricorde, na Bethesda, il y avait 5 portiques. Balobi, c'est-à-dire, les gens venaient de partout. Bazo kota bipa union surtout. Na yoka mo sakoli mo koloba 5 portiques veut dire les 5 ministères. Na lobi amen. Mais le bas le continent parce que zandengwana. Les 5 portiques, les gens venaient de partout. Ba uta bipa ina bipa ipo na roya. Bazo ya ko luka lobiko. Bazo ya ko luka lobiko na piscine.
Et il savait que na kati ya piscine wana na mai wana il y avait un ange. Azota likolo azokita. Azota likolo azokita. Soki ange wana ye aningisi mai. Balobi na ngai mutu azo sauter le premier. Quelle que soit sa maladie, mutu na efwa bika. Ah bandeko na ngai. Or il y avait un homme. Azalaki 38 ans na malade. S'il y avait un homme abiki 38 ans na malade, âge na ezalaki nini? Azalaka na 38 ans malade yoye na bomwana, azokola ndenge wana, to azwaki ona kimukolo. To eleki ndenge nini? Oh Nzambe, makambo Nzambe osalelaka biso, makambo Nzambe olokelaka biso. Ezaka pona bolamu na biso. Yango Jérémie koloba, si l'on forme un projet contre vous, cela ne vient pas de moi. Car le projet que j'ai formé sur vous, dit le Seigneur, n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de paix, afin que vous ayez un avenir meilleur. Dans la vie de cet homme, je crois qu'il y a une famille. Et je crois aussi qu'il y a une bande. Et je crois aussi qu'il y a une ami bakola. Et je crois aussi qu'il y a une camarade. Et je crois aussi qu'il y a une connaissance. Mais la Bible dit dans la piscine, un ange venait. Tout le monde qui était malade, bazaki li banda piscine. Bazaro c'est le mouvement. Bazaro c'est le mouvement. Oui, biso to ça à l'état. To c'est le mouvement. Mon frère banque etindi. Oui, etindi te. Ah, mouvement le quitté. Bazaro c'est le mouvement. Un ange sokaye a bougé maille. Dès qu'ils ont bougé maille. Balobi, c'est lui qui sautait le premier. Namaïwan. Azaki guéri. Bien, mais moi, maël nanga mouké na tangi Bible. Ah, nalobi que non. Mutabika te la maïwana. Mutabika te pourquoi? Parce que maïwana, nga natala athlétisme. Natala pe baba, baje olympique batu baboaka ya ba maïwana. Oyoka ya banange babeti non siffler puis okate muta sota déjà va goûter siffler na tel athlétisme va babeta munduki ndu oka mutu pe donc asi apota mbangu déjà avant ba pesa coup d'envoi bongo na place ya lobiko ya ita msu mutu baba famille ba me muta bango anja ningisi bu bakelebe mutu likolo mutu mutu likolo mutu. Donc batu banyokwama na piscine wana. Ah, oh soko kena makambo ba ange. Bakoyebisa les anges sont au service des saints. Batu banyokwama na piscine. Yesu abimbo, ça va na kota. Oh! Jésus savait déjà que cet homme, Oyazana Souka Kuna, en a besoin de l'obiko. Mais il avance. Bien, mais qu'est-ce qui était bloqué dans la vie de cet homme? Nazon di matin, il y a une croissance à malam. Nazon di matin, que santé les aguiments parce qu'il était déjà malade. Il fallait qu'il effraie Taïa. Il fallait qu'il effraie Taïa. Tango efrata ye eyaka kobongisa makambu nyonso ebebaki. Efrata ye ekuti muto akola na se. Tango efrata ye etunie veux-tu être guéri? Ah, nela zotuna veux-tu être guéri? On a besoin de personne mukanda. Veux-tu être guéri? On a besoin obala. Veux-tu être guéri? On a besoin kende liboso. Veux-tu être guéri? To komi na ba période obana bana ba blocus pour basa ba session. Veux-tu être guéri? Cet homme était couché 38 ans na malade. Bien, mais ta situation a pris du temps. Situation na yo où meli makasi. Situation na yo où meli makasi. Obo tate. Situation na yo où meli makasi.
ozwa musala te po aniko situation na yo umeli makasi famille na bino ebonga te po anini ko situation na bino umeli makasi ba réclamation po anini situation na yo umeli makasi banda ba prometa ba peso mukande esimba akate situation na yo umeli makasi banda okotisa demande ya visa ozwa akate situation na yo umeli makasi banda botia date esimba kate situation na yo umeli makasi makambo nyonso ezobonga te situation na yo umeli makasi banda baprometa yo makambo ezosimba te olie ekende liboso ezokende te situation na yo umeli makasi lelo efrata ye kotuna yo veux-tu être guéri na basituation ozalango situation na yo umeli vraiment makasi tu peux être 38 ans oyebi yo emenka na bimisela o nzembo deja oyemba to papa ngai na ye olakaki nga situation na yo eumeli ndeko na ngai bato oyo nyonso babandona tipo yoka tipo alobi je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand j'y vais nakuti de amutu tina personne pour na kosunga yo tina personne pour na kosunga yo tina personne mutalobaka no je t'aime abwaki yo tina personne olinga mubali yo abwaki yo tina personne ndeko moko alobaki osala na mukanda na ye azwi mukanda na ye tina personne mutu nyonso aza kosokipe na makambo na ye na bana na ye na famille na makambo na ye nani akokipe yo mwana mobali oyo bandeko na ye bapropre ndeko na ye nzambe alola mutu malamu na se na moyo ezaka yo nzambe alola mutu malamu na se na moyo ezaka yo nzambe batu nyonso babwaki ye il y avait personne je n'ai personne ndenge ose retrouve ana tina personne wana mutu te nani akondimela okozozanga wana mutu te me efwa te ye wana mutu te nde ofanja mutu aza te mutu osungo aza te mutu oyokelo aza te mutu alobano aza te wana mutu te mwana mwasi ayemba nzembo nzambe apambola ye ndeko bolakisa nga te anglais par correspondance esanga malamu Jesus, your love is too much, oh, too much, oh, excess love. Bien-aimé, mutako linga yoko leka Yesu azate. Je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne. Malgré na umeli, mais je n'ai personne. Nanya kosunganga, je n'ai personne. Na banzala na ngai mutu apesinga mbongo alipa lelo lobi aketonga ngai je n'ai personne na situation ya pasi oyo ya baklase ya bana na ngai nani akosunga ngai je n'ai personne mutu aprometre ngai apesa nga mbongo aotindela nga mbongo ekomi lobi azwi problème je n'ai personne cet homme a répondu aloba makambo malamu ayebisi Yesu je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est de même que toi. Hey, ici, nous n'avons personne si ce n'est que Jésus-Christ. Mais Bible dit, malgré la durée de la nuit, le soleil, la lumière apparaîtra toujours. C'est ton jour aujourd'hui. Malgré que tu n'as personne, malgré la durée de ta souffrance, malgré les problèmes, mais je t'apporte la bonne nouvelle aujourd'hui. Malgré ça, Jésus est arrivé. Il est venu. Souviens-toi de cette veuve de Naïm, après Dakinios, mais Jésus était là. Dernier, c'est Jésus-Christ.
aime-tu Dieu? Ah, je vais expliquer. Je suis allé prêcher quelque part. Je ne sais pas que non. Nous sommes dans l'église à Mouto à Polan élection. Oh, mais pasteur, ça on m'a ramené au Bangabi, oui. Jour l'élection, Gazaka na sima na zotala. Israël n'a fait pas qu'il n'y ait libéré qu'un prisonnier moko. Mais jour où on a comme qui deux prisonniers, il faut pas le prendre à moutou moko. Il fallait qu'il va élire entre Jésus et Barabbas. Or, l'innocent c'est Jésus, le coupable c'est Barabbas. Mais le président Yasseni, corrompu dans le comité Yasseni, il y a commission électorale pour pas bimisa prisonnier. Babimisi batuna foule ba corrompe, batuni bolingi nan. Tout le monde à 100%. Crucifier Jésus. Bimisa Barabbas. Ah, Jésus a accepté Paula pour y gagner. Il a accepté comme ma malédiction pour y comme ma bénédiction. Il a accepté. Un jeune homme de 33 ans. Asala Lisumute. Il a accepté toutes ces choses. En fait que yo, Obonga. Voilà. Nous sommes dans l'église à Moutapolan élection. Mais Yankiamabe. Grand prêtre Jésus. Grand prêtre Jésus. Yangobano Bayemba. Est-ce qu'il y a un fou? Est-ce qu'il y a un fou ici? Nga na fou. Na fou. Je suis plus qu'un fou. Pour na Christ. Na là na ma belé. Na obaluka ma belé. Bien, mais n'était sur les place à poison. N'était sur les place à poison. N'était sur les place à poison. Non, non, yebi sayo. Rescapé à poison. Victime ya malade. Victime ya bondoki. Victime ya coutume. Victime. Mais Jésus-Christ m'a délivré. Mukolo bacha kombo nanga ba boma. Na kindoki bazwa soki elamba nanga bacha déjà. Tangu bazwa po ba beta fimbu. Bakuta elamba wanate. Bakuta kombo nanga effacé. Pour ba il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Et frère, cet homme, malgré sa maladie, il y avait un homme. Un jour, vaut mieux que 1000 ans. J'aimerais passer un jour devant la face de mon Dieu que 1000 ans hier. Le un jour, c'est aujourd'hui. Ayez l'eau. Et frata. Ayez. Pour y fungwa. Parce que tu n'as personne. Parce que maladie n'est oumeli. Parce que problème n'est oumeli. Na quoi ba ko énumérer problème na hotel. So na lobby musu na lobate. Mais tu sais de quoi je parle. O yebini nyezo tungi sa vie na. Problème ne zani. Eh bisiwan et salama pona yo. Musuna musika tokuta te maloba ko peso vie. Maloba oye pe bien aimé yo kana bisonga lo ba makambo eza solo. Maman nanga akufa na 1983. Akufa le 15 tokunda le 17 décembre 83. Babimisa kora maman nanga na hôpital. Juto ke no kunde nzoto epola. Na yoko mona nzoto epola parce que zo bimisa ba mai. J'étais déjà adulte. Maman nanga kufa. To précipita okende kokunda ye. To kei kokunda maman nangai. Nambangu mba una cimetière kitambo. Mais Bible lobi nanga mutu moko na Bible komone Lazare 4 jours. Bible lobi abandaki de kolumba solo. Soki maman nangai na âge adolescence nanga déjà na yebaki makambola. Bongo Lazare 4 jours. Ndekone wabi Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Il sent déjà. On me dit que makamne umeli et comme il y a kolumba solo, makamne aussi umeli. Batuba ba bande ko na omoko. Babi il sent déjà. Makamne umeli, tokenda boye. Il sent déjà. Makamne se banjo lumba solo. Batuba ocha okatu makamne banjo lumba solo. Makamne banjo beba et banjo beba. Eh frata. Asangisa kama kambo e beba.
asangisaka makambo ebeba. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui toute ta confiance. Nous voulons prier ensemble avec toi. Soyez malobo ezayo, loba nanga amen 3 fois. Come on. Amen, amen, amen. Nangito sambela siko elongo na yo. Seigneur Dieu, merci pour Nzambe. Nayoka ke sengota on alobaka na tina na yo Nzambe. Yango nanga namonaka likambo ekoko pekisa nga na yo te Nzambe. Ata eloko yango ndenge ni Nzambe na yaka epai no paske oza Nzambe na ngai. Bolamu oyo osalelanga Nzambe. Yango na loba na vi na nga na osalela kaka yo. Nzambe na baza jobenganga pona saela yo. Yango kolo na ye koloba na tina na yo Nzambe na libota o. Malgré la durée de la nuit. Malgré ba problème eza. Efrata ye. Efrata ndenge ye. Eye po ba santé la biso ya minene. Eye po ba vie na biso kene minene. Nzambe makambo libota no na yebi yango te. Je connais qu'en partie. Yonde muto yebi les fins fo ya mitema batu. David azoloba du fond de la détresse, j'appelle le Seigneur au secours. Oh Dieu, c'est toi notre secours qui ne manque jamais pendant la détresse. Secourir ton peuple. Na moment où baza la secourir. Na moment où baza la secourir. Ba bika maloba na yo. Ba multiplier ba 20 paroles te. Mais maloba na bango ezala convaincant peyo sala. Na kombo na Yesu Masi. Amen. Bien-aimé, je suis convaincu que yoko benga poto sambela. To sambele longo. Numéro na réalisateur na chaka ngwana omona kayango 09 98 74 29 07 09 98 74 07. Sokoza na Kinshasa, sokoza mboka mupaya, c'est plus 243 je pense. Obeti numéro 9 98 74 29 07. Nzambe akozanga te kosala bulampolo. Nzambe apambola yo. Bayo. 20, 18. En actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC